pepe pour na peuple info lingala mbote na bino nyonso tofungoli on peut la kotesa mino ndenge premier ministre Judith Suminwa ayambaki na cabinet na ya mosala délégation ya programme level up by makutano oyo ekambamaki epa ya Nicole Sulu oyo azali bongo promotrice ya réseau des affaires makutano Nathalie Kaila héritier mapinde bapesi bino ba détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki na audience na primature délégation ya ba lauréate ya 6e édition ya programme Level Up by Makutano et kambamaki na Nicole Sulu promotrice ya réseau d'affaires Makutano na ba échange na bango boye balobelaki soutien ya entrepreneuriat féminin pe accompagnement ya ba jeunes porteurs ya ba projet na suka masolo Nicole akumisaki pe asaliwaki signal fort oyo etindami na exécutif en faveur ya ba femme entrepreneur alobi bazali bongo na esengo ya koyamba maipa ya premier ministre na période oyo ezali marqué na rentrée parlementaire signal moko ezali ya makasi ezali kotalisa ke question ya entrepreneuriat féminin pe ba jeune entrepreneur ezali bongo na katikati ya ba débat pe ezali ko mériter écoute moko collective. Ezali rendez-vous plein de symboles, ba femme entrepreneur, bazali ko jouer rôle moko ya makasi na économie nationale. Premier ministre a rassuré bango na accompagnement ya gouvernement, bango pe balobi ba présenter échantillon et ba femme entrepreneur engagée, ndenge fondatrice ya réseau Makutano atalisaki. Parmi les bénéficiaires, il y a programme Oyo Persine Tumba, ingénieur civil, attaque na avant potentiel, il y a innovation locale. Makutano ite bango na lumière ndenge balobi bazali ko fabriquer localement ba drone pe na structure na bango lelo bazali ko produire prototype mais lisusu eza na avantage ba moyen oyo bango bakozala capable ya ko fabriquer tina 3 par jour. Ba drone oyo ekoki ko servir mingi na ko acheminer ba médicaments pe ba poche ya ba sang na ba zone difficile pour na accès ba koki pe lisusu ko utiliser biloko ebele na secteur na bango. Na ngambo na ye Rebecca Ekila a livré témoignage moko poignant ya résilience alobi azali fille mère originaire ya Pakajuma boy avant abandé ko vivre na prostitution kasi lelo grâce na fondation à répondre école pe azali bongo na formation na coupe couture ye azwi pe kokoma grâce na level up Makutano boyi ba voix mususu et marquaki lokola ya Etiana Kiseme élève de l'Institut national pour aveugles ya Mongafula ye a plaidé pour la meilleure condition d'apprentissage alobi azali ko plaider pour na équipement ya école na bango baza na besoin ya clôture pe lisusu ba matériel informatique bango ba personne aveugle esengeli baza na accès na informatique na domaine oyo bango bakoki komata boy level up Makutano et de mingi ko s'inspirer na ba témoignage ya basi misusu pe programme oyo ezali kotonga pe ko tia bato na instruction moko ya makasi ezali ko aider bilenge basi ba na ko trouver place na bango na société. Lancé en 2021 na Nicole Sulu, programme Level Up Makutano, ezali ko se positionner lokola la véritable accélérateur ya entrepreneuriat business booster oyo interactive ezali ko viser ko informer ko accompagner pe ko connecter ba entrepreneur oyo bazali koluka financement pe ba compétence ya réseau na nzela ya initiative oyo ba secteur public pe privé ya République démocratique du Congo bazali ko s'engager pour na ko encadrer nouvelle génération ya ba entrepreneur. Objectif ezali clair ko stimuler innovation ko favoriser inclusion économique pe ko contribuer na développement durable ya mboka pe ya continent. Consciente d'avenir, Oyo Esengeli Kotonga, Premier ministre, a posé action Oyo Ekoti na kati ya droite ligne, ya programme d'action, ya gouvernement 2024-2028, Oyo Ezali ko prévoit pilier na yango 4. Promotion et emploi, insertion sociale et entrepreneuriat ba jeune, ba mesures concrètes locales, la création et microfinance, appui na accès pe na crédit, na incubation ba jeune entrepreneur, pe lisusu na promotion d'activité ba personnes vulnérables. Mingi penza oyo bazali ko vivre avec handicap, ba mesures ezali ko viser na ngambo mosusu réduction ya ba inégalité lokola basi pe mibali na secteur ya entrepreneuriat. Bosimbake 6e édition ya Level Up by Makutano, initiative portée na réseau Makutano Network, yango esalimaki le 14 mars na Sultanu River na ambiance moko ya makasi ya entrepreneuriat, innovation, inspiration mingi penza pendant plusieurs semaines ya formation pe ya coaching
11 candidates bango ba bénéficiaire qui na accompagnement ya spécialiste avant ba présenter ba projet na bango liboso ya jury pe public moko ya plus de 700 invités parmi bango ba personnalité politique pe ba responsable ya entreprise. L'Assemblée nationale va retenir que les parlementaires de la province de Ituri vont dénoncer l'attaque de ADF na Mambasa, puis annoncer la démarche auprès de l'autorité pour héritier Mapinde. Basanganaki mardi 17 mars 2026 na palais du peuple ya Kinshasa, membre ya caucus parlementaire ya Ituri examinaki dégradation alarmante ya situation sécuritaire na territoire ya Mambasa. Oyo ezali bongo depuis une semaine ezo subir ba attaque oyo ba rebelle ya ADF. Boyna suka ya réunion président ya caucus Pichu Iribi atalisaki tableau moko préoccupant ya situation sur terrain pour na yeba incursion oyo ezali ko plonger région na climat moko ya kobanga caractérisé na ba massacre ba civil pe ba déplacement ya population ba famille bango pe bazali ko vivre na kobanga na ndenge ya kosakana te misusu bazali ko yenga inga bisika ya kovanda ezali te ba ili nationaux batalisi compassion na bango na endroit ba victime pe ba proche na bango basengi na ba forces armées ya République démocratique du Congo ba renforcer na lombango ba dispositif sécuritaire pour na ko assurer protection ba civil boye ba parlementaire bango ba annoncer élaboration ya agenda ya mosala oyo ezali destiné pour na komema mongongo pour na makambo etali crise oyo boye ba audience ebele ezali bongo koviser vice-premier ministre, ministre en charge de la défense, chef d'état-major général ya ba FARDC pe ba responsable sécuritaire mososo na démarche oyo ba élu ya Ituri bazali koluka kozwa ba mesure moko concrète pe na lombango po na kosilisa insécurité oyo ezali koumela pe ko frapper parti oyo ya République démocratique du Congo. Dans ce moment, nous va retenir que le comité de suivi, il y a le prix du produit pétrolier. Ça qui bongo réunion technique pour revoir la structure. Il y a le prix héritier Mapinde Mfabo Silundo, mais il va pas une précision. Comité de suivi, il y a prix, il y a produits pétroliers. Basalaki lundi 16 mars 2026, réunion technique moko et zalaki consacré na révision il y a structure, il y a prix, il y a produits pétroliers terrestres, na zone il y a approvisionnement seed. Yango et zalaki destiné à la société minière, pe na ba sous-traitant na bango. Exercice oyo ezali bongo na contexte actuel, il y a conflit entre Iran et Longona États-Unis, pe impact na yango na ba prix ya ba produits raffinés à l'international. Situation oyo ezali bongo ko entraîner hausse ya prix ya baril oyo eleki na 62,5 dollars américains kino na 103,5 dollars américains entre janvier 2026 et mars 2026. Natina wana depuis ba réforme ya ba prix ya ba produits pétroliers oyo ezalaki amorcé na juillet 2025 ba société minière pe ba sous-traitant na bango bazali exclu na bénéfice ya subvention pétrolière ya état pe ya approvisionnement désormais na vérité ya ba prix mingi penza contraire na carburant oyo ezali destiné na ba marché domestique bosimba pe boye ba kena suka réunion technique oyo comité a suivi, il y a prix, il y a produits pétroliers, ba valida qu'une nouvelle structure tarifaire, il y a zone, seed pour la société minière, pe ba sous-traitant na bango. Natina wana prix, il y a gasoil, na pompe, et l'équibongo, na 1,70 dollars américains, na 2,43 dollars américains le litre. Pour na oyo etali ya essence yango elongwe na 1,60 dollars américains, na 2,8 dollars américains le litre. Pour na taux d'échange oyo ezali bongo applicable ezali ya Banque centrale du Congo oyo ezali en vigueur na veille ya jour ouvrable pe ya mise ya consommation ya carburant. Bosimba pe boye bake bato ba participaki na réunion oyo tumonaki ba société pétrolière ya Fexid, tumonaki United Petroleum ya Groupe Seal, tumonaki Mulcap, PMJ, Engine, Congo Oil, Global Oil, pe Total Energy. Tout le monde qui paie Seb Congo, il bazala qui présente, tout le monde qui paie représentant, il y a présidence de la République, il y a primature, il y a ministère, il y a hydrocarbures, tout le monde qui paie représentant, il y a finance, il y a portefeuille, il y a direction générale des douanes et axes, DGDA na Mokuse, il y a Banque centrale du Congo.
Honorable Mao Twene, Eli Yaselembao akendaki ko visiter quelques familles oyo bazalaki victime ya insécurité na commune ya Selembao, témoin ya événement Christian Kengebeni. Phénomène kidnapping beba crime armé na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya bato mabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na nsima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Mao Twene di Papa Selembao akomaki sur place po na kosankiring na situation pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés. Na ba 19h. Tango ka kura ikei. Ngana bimi keno na somba ji pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe keno na zo potaji. Mbala moko masasi na simu. Na baluka boye. Bazalaki 4 oyo namonaki na miso 4 personnes oyo na munduki na maison na yo bakotaki 3 personnes nga naza kuna moyen na pusa na boye eza te naza na munduki te eloko te nakoya kosala nini atelemi abi soki abushe beta yango na kingo atelemi yango mpena eso babetaka na so te te ozali yango osala ngongo kaka ndenge mosusu abi waki doyakisi yango oyo azeli nyonso epuis honorable administrati torche azofuye na batelefone ezalaki ba iPhone 13 ba telefone mususu a récupéré azofuye nyonso amema pena nyonso ye moko kolongwa wana eli ya commune ya Selembao Mao Twene Papa Selembao lui le responsable andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye. Depuis les mercredis, on a là où ta classe à 17h comme d'habitude. Mais mon colongo et ça m'a guindé moi naté. Tozeli moi na où ta classe aya to mona ka moi naté. Les vendredis pe na zongi nanga na ndako wa. Nde moi na moka mukia ute kuna. Nda zoa koleka pa na biso boye. Nda komi li boso place wana kuna. Ah, nda kamwe. Moi na nga moi sel bosa bimia tu ah. Yo teni place wana osani ni erabino. Na linga na matana kende prière mais na moni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi ye nda matimba ngo tala boye ndaye omona ndeko na ye metanga monaki wana ana uniforme alagoni élu ya commune ya Selembao honorable Mao Twene lui le responsable azangaki te kotombola mongongo pona population na ye ya Selembao nde toyaki lelo ko compatir na famille et puis ko apporter bango moi assistance sociale na biso pour esungwa mwana na biso akozwa soin approprié heureusement pour na ye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié et par là toujours profiter ko senga na ba autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye bako assumer ba responsabilité na bango malamu de peur que le pire et continuer ko sala mana Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Mao Twene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye a vivre kitoko. Na cadre ya mois de la femme de secrétaire exécutif provincial ya ikomo na mboka Brège Engali asangisa kibongo ba mama na résidence na ye. Lancement ya mois de la femme pona oveteli Union Congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba et Salemaki na territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central et pa wapi ba mama nyonso ya iko bazalaki vraiment honoré na cadre ya mois na bango oyo ebengami mois de mars mois de la femme awa na ville ya Kinshasa secrétaire exécutif provincial ya iko ville ya Kinshasa Brège Engali Firi Obama yepe asangisaki ba mama ya Union Congolaise na résidence na ye oyo ezwami na commune ya Lemba occasion ekokaki koleka boyete esengelaki kopesa ba mama nyonso ya iko honneur na bango
bayaki ebele na résidence ya Sep Bridge Engali Obama na commune ya Lemba ndenge kaka bino moko bozali komona ambiance ezalaki ambiance moko de taille. Viva, c'est mon affaire. Président Daniel Mukoko Samba, Oui, Bridge Engali Mfiri Obama, le lion de la ville, mwana ya bamama azwaki maloba po na kotalisa bamama nyonso ya iko esengo nini bazana yango po na kokota na parti politique babengi Union Congolaise ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na mosala nyonso oyo ye azali kosala po na bien-être po intérêt ya population ya République démocratique du Congo. Nyonso wana ba valeur nyonso ya malonga ezali bongo défendu epai ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na cadre ya kosepela elongo na bamama les lions de la ville Bridge Engali Mfiri Obama akabolaki maputa epai bamama nyonso ya iko oyo bazalaki présente na résidence na ye na commune ya Lemba. Cadeau signé autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo alingaka te ba mama nyonso ya iko bazala na mawa lokola mois de mars ezali mwana bango esengelaki kohonorer bango botala bino moko esengo oyo etalisamaki na elonge ba mama nyonso ya Union Congolaise na sima ya kozwa ba cadeau ya maputa signé autorité morale na bango. Nyonso wana ezali kotalisa ke lokumwe ba mama epesamaka na parti politique babengi Union Congolaise ikona mokuse autorité morale Daniel Mukoko Samba tango nyonso azalaka alikuti ba mama ya iko na mwana bango ba surprise eza ebili. Na cadre ya préparer ba épreuve préliminaire ya examen d'état de na tina wana complexe scolaire Mama Pemba et ambaki wa inspecteur ya Moamba oyo bayaki pona kosolola na ba élèves finalistes Héritier Mapinde Miladilando. Thanks for being done with that and we done with that. Thanks for all things who are saying here. Na cadre ya préparer ba épreuve préliminaire et examen d'état na ndenge ya malamu complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezali kotika eloko moko te au hasard nyonso ezali kobongama na ndenge ya kosakana te boyoka mokolo ya jeudi 5 mars 2026 mingi penza ba élève finaliste bayambaki inspecteur provincial bayaki wana pona kotalisa bango ndenge nini ba épreuve oyo esalemaka IPP ya Moamba ayaki wana elongo na ba adjoint na ye bazalaki liboso ba élève finaliste tomonaki pe ba enseignant ba encadré bazalaki wana pe présence ya promoteur Rodrigue Mbungu ba élève bazalaki vraiment bien enseigné et pa ya ba inspecteur oyo pona kotalisa bango eloko ezali ya motuya pona réussite na bango na examen d'état ezali liboso eloko etali discipline kota nzambe liboso pe koyeba na kobongama na ndenge ya kobosakana te travail personnel pe travail collectif esengeli koassiste na baenseignement nyonso oyo ezali kopesama kofuta bafrais scolaire po bayeba na kobengana yo te nyonso wana ezali kosala ke élève finaliste ayeba na kozala prêt mokolo ya baépreuve ayeba na kose comporter na ndenge ya malamu IPP elongo na baadjoint na ye bazwaki malo na kotalisa baélève finaliste bacontour nyonso ya baépreuve ya examen d'état surtout mingi bapréliminaire oyo ezali kobanda déjà na mois de mai message ya bainspecteur ezalaki bien reçu pamba te baélève ya complexe scolaire Mama Pemba batunaki pe mituna ya ndenge na ndenge pona kozwa baéclairage oyo esengeli nde na suka ya nyonso IPP azangaki te kopesa baprécision. L'école, c'est d'abord Dieu. Associer Dieu à tout ce que nous venons de dire. Bientôt nous allons finir. Dans ce cadre, justifie l'intérêt que nous avons pour vous. Au précédé, on parlait de la sensibilisation à l'examen d'État. Plus on s'approche de l'examen d'État, des gens sans qualité viennent vers vous pour vous raconter des hérésies. Ils viennent vous raconter n'importe quoi. Souvent, ils vous racontent des mensonges, bien sûr. Comme ils savent que, tel que vous êtes là,
Tous, vous avez un sentiment commun. Qui peut me rappeler les sentiments qui animent? Pour nous, un diplôme de 50%, ce n'est pas une réussite acceptable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, candidat finaliste, une fois arrivé en terminale, de vous rayer sur la liste et vous n'aurez pas de diplôme. Même après la publication, on sait vous empêcher d'obtenir les diplômes. Ne tombez pas dans ces cas-là. Po simba pe boye bake encadrement ezali kokoba se kokoba na complexe scolaire Mama Pemba surtout pour na belle finaliste oyo kala mingi te bakosala be preuve préliminaire pe be preuve nyonso examen d'état réussite nde réussite awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu nyonso ezalaka bien préparé. Population fandi na quartier Mikasi basalaki siti noti na agence ya SNEL na quartier na bango po na courant ezali vraiment malamu te bola baita elongo na Fabrice Lundo Mbipe héritier Mapindemi. Population avandi na quartier Mikasi na commune ya Makala balobi trop c'est trop po na likambo etali courant ya SNEL mingi penza na quartier na bango kuna courant ezalaka lisusu te bazali kosalela courant kaka une fois par semaine nyonso ba feder na ba feder nyonso wana ezali kopesa bango pasi likambo etali cabine babengi cabine madimba ezali eloko moko ya pasi pamba te courant ya SNEL bayebi te soki ezalaka lisusu to pe babenga yango nini na tina wana bango nyonso basalaki fitin moko ya mobange mokolo ya mardi 17 mars 2026 ndenge kaka bozali komona bakendaki tina agence ya SNEL ya quartier na bango Mikasi na commune ya Makala pona ko réclamer ko sengela ba autorité batala likambo na bango pamba te cabine oyo babengi madimba e commune yango échantillon kutu kanda ilekaki makasi etikalaki kaka moke batumba cabine yango pamba te pona bango balobi ezali échantillon ya pamba ezali ko servir bango na eloko te boyo kandenge balobi na micro ya Info Lingala na cabine oyo ezaka na charge moko makasi donc cabine oyo epesaka wana bumbu mais eza cabine na commune ya Makala epesaka courant na bumbu epesaka sous courant na Makala de donc epesaka sous courant sous donc na cimetière sous courant donc cabine kaka moko oyo donc cabine oyo eza pena na charge pena ya makasi yango wana nga pona ngai na sengi na numéro 1 ya SNEL na DG SNEL papa ikambo pena okote yango problème oyo umeli mais soki vraiment babita Makala batelemi pona ya courant oyo parce que te bamoni eleki to benga ngoni population comme belé fallait le mettre en double cabine bâtir sur cabine de charge mais ils été moi ils allaient répéter et ma coupure intempestive il y a chaque jour donc tous on a fait d'air à chaque jour n'ambo canine salima tous on a pour 15 jours en tout c'est la route et après nous avons encore des laissages donc finalement tu éviter ceux qui ont des escroqueries tous ceux qui ont escrocs ils assinent les escrocs est-ce que bane Makala na quartier Mikasi balobi bazali kofuta ba facture kaka ya ofele kasi bazali kosalela courant yango te basengi na ba autorité compétente basala makasi babongisa cabine ya madimba to pe ba renforcer lisusu cabine mosusu oyo ko permettre bango bazwa pe courant lokola bisika mosusu pamba te lolenge bazali kofuta misolo sans kosalela courant eza lokola SNEL azali nde ko escroquer bango. Ndeko moko ya ingénieur ba retrouver ye ya kokufa pe baninga na ye ya chantier ba ye ko bwaka corps na ye pene ya la police ya Souciat ya ngama bakuna na plaza na commune ya Nsele bolanda explication ya capitaine Sele Tango. Zali na Nsele on a vu la Kinshasa na Nsele na plaza précisément na ngama ba ici quand ngai mai na semi commandement. Et ça lui passe comme on a ndeko mobali oyo azali ingénieur électricien auti nangaba aye musala ya na kati ya construction pourvu que asabongisa électricité bandeko oyo bayambi ye bamason bake komelisa ye agene olotoko bake komelisa ye toyebi te soki batielaki ye nini toyebi te nini eyelaki ye
auti na niveau soki niveau nini deuxième niveau likolo ami bambi tina se tanga ami bambi nde bandeko oyo bozomona na bilili bazuye babandi kobenda ye bazobenda ye po baya kobwaka ye pembeni ya la police. Heureusement bourgmestre Ansele alobaki que chaque commandant a la 30 jours na musala alalaka na musala lelo 7e jour na 1h du matin tomoni équipe oyo bazobenda moto po baya kobwaka ye pembeni na ba maison oyo eza na la police. Interpellé bango nde na tie bango maboko bazali awa et BMBP ezali awa tozo la bourgmestre tozo la procureur pona va ordonner lever du corps nde bazoli akasa vu que to transféré bango na acquis des droits puisque policier moko paza na kasa c'est-à-dire ba okende na auditorat militaire. C'est une bande de malfaiteurs. Ezali pena association de malfaiteurs bien composée ayant entraîné la mort. Comme on a liwa ya papa mukolo boye eza malamu te atiki bana atiki mwasi maintenant ye okufa koto ko ulumwa ngaba muto ayo totie maboko totie bango maboko nde tozo transférer bango na qui des droits pour que la justice soit faite. Pour ko permettre ba client na ba voyager na ba condition moko ya kitoko CAA Atelibino Airbus A320 bula ba tele ngone Michael Bustop. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de l'année 2026 au pot, azan lissus kokubisa, perfection de l'année kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bondi melande lendi lissus na l'année kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, ati avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ya ba client na ye CAA mo sepelisi Potivap eza potopoto ya kitoko oza mukolo oza mwana mela yango. Potivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potivap. Potivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka belaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Mettez cette atindeli biso prévision oyo eza consacré na ba variable agroclimatique pour la saison agricole ya 2026 pour na ba mois ya mars avril pe mai. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février mars pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye bake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro,
pe ville ya Chikapa. Boye po na ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février pe avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisa ke ba précipitation excédentaire yango emonisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye na tina wana probabilité emonani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. En tout cas, l'élément on dépêche na boucle journal la peuple pour na peuple ceux qui vont apprécier qui ont repéré ça mingi merci na Nathalie Kela Kapenda oya zaki assister et pas ya grâce poba na sima caméra pe montage et si mama ki bongo na Igor Tingi journal la peuple pour na peuple zaka superviser et pas héritier Matinimba ndeko boti kala malam au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 au po azali sus ko kubisa perfection na ndenge ko sakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge ko sakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati ba avion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye. Ah, CAA, non c'est Pélici.